Merci pour la confiance et fidélité. Ya koyeba keboza tellement ebele ya kolanda Mag FM ya mokula lelo. Yango ebandi mbote na bino. En visite de travail na Kinshasa, Sengeli Boyeba ke président ya Guinée Bissau Umaro Sissoko a échangé ki mokula lelo na chef de l'État congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo ezalaki pe au menu ya masolo na bango bozo ba détail. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps, lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu. Il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères. Moi, en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame, on a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content, et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Na cité ya Union africaine lobi eleki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki vice-premier ministre des affaires étrangères belge na kombo ya Maxime Prévost badeta inelema oyo. Reçu en audience, lobi eleki na mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maxime Prévost, vice-premier ministre des affaires étrangères, coopération au développement ya Royaume ya Belgique, a témoigné qui soutient ya mboka na ye pe baeta européen misusu na ba initiative en cours au gouvernement congolais et zui pe ba initiative sous-régionale
paix internationale en faveur ya kimia na République démocratique du Congo. Selon chef ya diplomatie belge, mboka na ye royaume ya Belgique ezali kopesa maximum ya chance na succès ya ba initiative oyo pays bazali ko contribuer pour la réussite na yango. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Pour Maxime Prévost, rencontre Naye na Fachi Beton, ils ont dit qu'on s'inscrire dans le cadre de renforcement. Il y a un partenariat historique entre République démocratique du Congo et Royaume et Belgique, fondé sur des valeurs communes, il y a respect et la souveraineté, kimia et développement. Et Sengeli Boyebake visite récente, il y a vice-premier ministre belge na Kampala na Uganda, pays na Bujumbura na Burundi, et Zalaki évoqué au cours ya Masolo na Bango, témoigna intérêt ya Belgique pour une approche régionale moko intégrée dans la résolution de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. Et Sengeli Boye Balisusuke, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué qui engagement ya Belgique, pene ya République démocratique du Congo, na défense ya souveraineté na ye pe na efforts internationaux en faveur kimia na région ya Grand Lac. Keyo. Totikala kaka na cité ya Union africaine pour na sabino ki lobby eleki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki envoyé spécial ya Royaume-Uni na République démocratique du Congo madame Tiffany Sadler baleta inelemo. Na cité ya Union africaine lobby eleki mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ayambaki Tiffany Sadler oyo azali envoyé spécial ya Royaume-Uni oyo ayaki pe na tour na ye kotalisa soutien ya Royaume-Uni pene ya République démocratique du Congo pona ba initiative nyonso oyo ezwami en faveur ya kimia na mboka, notamment processus ya Luanda, ya Nairobi, il y a Washington, puis il y a Doha. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Ya motuya selon diplomate britannique, ezali ke ba processus nyonso oyo ezala coordonné na objectif ya koluka kimia, prospérité paix sécurité na région. Keyo. Coopération sino-congolais Sengeli Boyebake Chine apesi $1 million américains à la République démocratique du Congo en aide humanitaire. Les alliés destinés à la population ya Est ya République démocratique du Congo. Bas détail. Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Au nom du gouvernement congolais et au mien propre, je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. Je suis heureuse de me retrouver avec vous aujourd'hui après notre dernier entretien du mardi 25 mars 2025
où il a été porté à mon attention de préoccupations concernant les 3 notes verbales adressées au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, portant sur la nécessité de la signature des lettres à échanger, ce qui justifie la cérémonie de ce jour. Il s'agit de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République démocratique du Congo, portant sur l'octroi d'une aide sans contrepartie. Également de la lettre à échanger entre les 2 gouvernements relative à une assistance d'urgence en espèces d'1 million de dollars US pour soutenir la République démocratique du Congo dans sa lutte contre la crise humanitaire qui sévit dans la partie est du pays. Et une 3e chose, la lettre à échanger entre les 2 gouvernements relative à une assistance technique pour le projet du Palais du Peuple, du Stade des Martyrs, du bâtiment administratif gouvernemental et du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Monsieur l'ambassadeur de Chine à la République démocratique du Congo, cette cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer notre profonde gratitude pour les actions que la République populaire de Chine mène en faveur de la population de la République démocratique du Congo. En cette année, qui marque le 25e anniversaire du Forum de coopération sino-africaine et maintenant plus de 50 ans de coopération bilatérale entre la République démocratique et la Chine, nous pouvons bien comptabiliser un nombre élevé les actions de développement qui ont été menées par la Chine au bénéfice de la République démocratique du Congo, ce qui traduit une coopération efficace entre les 2 États. L'importance que j'accorde à la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande car elle s'inscrit dans la droite ligne des engagements du 2e mandat du chef de l'État, tel que découlé dans le programme d'action du gouvernement, le AIL 2024-2028, spécifiquement dans la priorité gouvernementale pour atteindre les objectifs spécifiques sectoriels et plus précisément les objectifs liés au secteur de la coopération internationale, notamment celui de contribuer à la recherche et à la mobilisation des ressources extérieures grâce à l'émergence d'une coopération économique. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la place privilégiée que mon pays, la République démocratique du Congo, accorde à la coopération stratégique et bénéfice avec la Chine, et ce dans divers domaines de la vie nationale. Avant de clore mon propos, je réitère ainsi la volonté du gouvernement de mon pays de poursuivre, de raffermir et aussi et surtout d'étendre la coopération entre la République démocratique du Congo et son partenaire privilégié qui est la République populaire de Chine. Je profite donc de cette occasion pour transmettre notre gratitude concernant le don octroyé par le gouvernement chinois au gouvernement congolais relatif à un lot de fournitures d'urgence destinées à la prévention des épidémies et après avoir obtenu l'avis favorable et les dispositions techniques et afférentes par son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous attendons que la partie chinoise apporte la documentation demandée pour le déclenchement du processus de remise de ce don dans les meilleurs délais pour le bien-être de nos populations congolaises. Ceci dit, je tiens également à réaffirmer la place privilégiée que mon pays, la République démocratique du Congo, accorde la coopération stratégique et bénéfique, et ce, dans divers domaines de la vie nationale. Au nom du gouvernement congolais que je représente et en mon nom propre, je vous présente ma reconnaissance pour ce soutien aux épidémies en ce moment que notre cher pays est agressé dans sa partie Est et que nos populations souffrent de cette errance dans des conditions déplorables, nécessitant une aide humanitaire et un soutien de nos partenaires dont la République populaire de Chine fait partie des partenaires stratégiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération sino-congolaise, je vous remercie. Au cours de la matinée politique, il y a Lobby et l'équipe secrétaire général, il y a parti présidentiel IDPS, Augustin Kabouyadi AK47, Harry Kadraki, président, il y a Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound Akabound. Pas d'idée. Ye Kabound pe nayoka kijo wana azobeno régime ya magistère nanzako lokabo IDPS viva. Est-ce que Kabound peut nous dire budget oye atonga nango château na ya Kingama puisque kama uti
Kamina Ayakiao. Nabilamba Taki Toyebi Yango. Comment expliquer les lots aux Angoulés? Non, Toyota na madame. Toyota na madame. Toyota na madame. Ce qui les lots, les uns dans le corps bloqué. Aza juisseur. Azalaka juisseur. Na régime Oya Tshisekedi. Mais c'est Kaboun. Kaboun est égal à Nanga. Kaboun a eu des problèmes avec le président à cause de Karim Minier. Puisque, nous sommes des humains. Malobou, Kaboun n'est pas un modèle. Nazako Lobaboy. Kaboun n'est pas un modèle. Puisque Makambo Nazako et Sabino. D'abord, Dona Nabakima Signon sur la tête. C'est un péré. Oui, Moutania Matsaye. Et nous sommes la ministre de la mission intérieure. Puisque, quand on a fait la comédie, on a sur 11e mairie, on a fait que non, non. On a eu capacité à mobiliser. On a eu la bilo, on a fait la et puis, il ne peut se vivre. Tous on quand même un respect. Puisque nous Nazako Lobaboy. Tous on a un gratin à niveau, on a examiné. Ce qui a bimi, exacté que à l'ongaki justice, je dis c'est faux et archi-faux. Et ça m'a comme sous tout le monde pour le baptême, mais il faut que ça vive. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai eu la chance de participer à la rencontre Nyon Somi Balé. Émissaire Naye. Oya Tinda qui poissait pardon et pas mon Konzamboka, c'est Moïse Kachiboui. De Konabiso et Afrique du Sud. Accueilli à Tindie, à l'obit, n'a pas besoin de se ressources pour ça, Yebisaye, Makamunyo Samabe, Nandimiam. Moïse a gagné beaucoup de temps mon Konzamboka. À transmettre le message, il ne peut se vivre. Makambo n'a pas boyé de Sabino. N'a pas boyé de Sabino. Tango, Mokonzaza Kosolola na biso. Et ça c'est créé. Puisque Tango na moni, yoso manqué respect par Mokonzi. Nana est une vérité. Mokonzaza magistrat suprême. Il faut toyer bayango. Mokonzi asengi. Nalobe asenga kinai. Émissaire naye nasa kotanga Congo. Ceux qui polingi pour vérifier, ceux qui n'ont pas vérité. Retourne. Ndeko Jean-Claude Chilumba, premier vice-président de l'Assemblée. Retourna Ndeko Jacquemin Chaban. Retourna Ndeko Peter Kazaki. Retourna Ndeko Topin Kabon. Je peux aller plus loin. Retourna même conseil, c'est l'autozalek. Oui. Batignon soit là, baillé de ma cambouane. Mais tant que vous allez bonsoir à la caméra, au lieu qu'on allait pas modérer, on va dire qu'on va n'importe quoi, les bonsoirs à Kozamboka. Est-ce que tant que Kabunda ou Taki Kamina Awa? Non, non, Naza Koloba. Fortino Yazaraki Nango. Naza Koloba. Botika Makendele. Braquage na lemba terminus ba service ya sécurité ba tchaki ba boko na ba bandi o ba salaki spectacle na lemba bozo ba détail ni lemo. Maman ba bo maeta sani. Journée ya lundi 28 avril 2025 ezalaki marqué na courte tension moko na quartier terminus tozali awa na commune ya Lemba esika wapi ba crima ba criminel ba yaki koyiba na maison moko na place oyo. Ba ini bale ba moto. Ofuna oze kona uti. Uzafuna uti. Ofuna blo la. Après opération na bango, babimaki na kobeta masasi po na kokimisa batu pe bazwaki ba moto tuila musi ya zaza. Kasi lokola balobaka 9 jours ezali ya moyibi mukolo moko bakokanga yo botala bango yo bazwami bakangami déjà pe présentation na bango esalamaki na commissariat provincial.
Commissariat provincial ya polisi ya ville ya Kinshasa euti kotia maboko na babandi à main armée oyo bozo komona na commune ya Lemba adjudant Mbelo bakangi bino bosali nini bakangi biso po tobanda komettre crime tobanda kosala na baninga popote na bachangere na batoshop popotre bango biloko bacommune différent Ils ont commencé à tirer pour disperser les gens, chose qui a été réussie. Ils sont entrés à la pharmacie, ils ont pris l'argent, ils ont pris les téléphones. C'est en sortant qu'ils ont vu un motocycliste qui passait. En tout cas, félicitations na belément ya la police nationale congolaise oyo batie maboko na bande ya ba criminel oyo po balekisi penza mikolo oyo na ville province ya Kinshasa bazali korate batute Kinshasa insécurité et mati makasi kasi soki bosere bango bakobimisa baninga na bango misusu oyo batikali po bazalaki bele na ndenge ya kusakana te. Dossier à suivre. Vas-y, bana baya. E-Fest zali bongo mobange na application cadeau ya Freeland Fest Bank CD ba détail. Boye imalamu na E-First moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na E-First, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible mokola lelo okoma okolo lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala
paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona kuaméliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Na province ya Congo Central tozali wana na Kasangulu, nani alingi kobotola Zola Gloire lupango na ye baleta ni limoko. Nani alingi kobotola Zola Gloire lupangu na misu makasi tambola na mokili omona makambo. Mwana mobali oyo bozali komona awa atekaka na ye bambinzo na cadre ya article 15, débrouillez-vous pour vivre, kasi na mwa muke azwaka asomba deja lupangu na ye oyo bozali komona awa. Tozali na province ya Congo Central, plus précisément na Kasangulu. Kasi tangu Zola Gloire akomi kobeta ba brique po tonga ndaku na ye, a clôturer lupangu na ye, amona kaka boye batu babimeli awa o lupangu wana ezalaka ya bango. Ba magistrat ya Congo Central pe bazokotela bango, et pourtant Zola Gloire azali na mikanda na ye nyonso ndenge esengeli. Papa Kotam Tamba vraiment ba magistrat Congo Central ba nyokoli ngai fort. Eza ngai Gloire Papa Kotam Tamba na fante na Kasangulu Papa Kotam Tamba na somi lupangu na nga nega na zo débrouiller boye ba magistrat ba limite ka peuple azala muli bona bango ba sepela ba magistrat bona bakata ba 1 million ba 2 millions. Dans somi lupangu papa na wana mikana na nyonso en ordre banda 2023 ça fait 2 ans na beti ba Burkina tonganda bokaka complication na ena parka Kasangulu bakokite na kena kikonka ndenge moko nzoka kaka stratégie balia ka mbongo ya mbinzo oyo nazo nyoko mela boye na moyi na otoka lango ba magistrat balia na bango magistrat e comité ina point magistrat sanini kende kufunda kote nyonso lingi na ke kikonke pa procureur ndenge moko na kena matadi grande star ndenge moko. Papa ministre d'État, ministre ya justice excellence Constant Mutamba, papa solution Zola Gloire awazali se kolela na kombo na yo kotana nulikambu na ye papa mwana mobali oyo abundi na makasi nyonso ya nzoto mayele esuki ye aya kututi na Kinshasa na ministère ya justice po atalisa dossier na ye, kasi soki pe nani avandela yango, soki pe nani afina yango eyebani kutute aluka ata kutana na yo moko kasi waya tilelo na ndenge pe na simaki na 11 mois le 24 11 mois na kena Gombe na kutana pe na papa vice ministre papa pa ya minga pe bien na lati papa ba document papa lobi nini tende oya le premier ya 12e mois na kena ya le premier 12e mois boye papa pe assist pe meeting pa na opesa pe papa pe ale papier audience pe kiki na komi pe dossier nyonso na yelaki na mona papier audience papa soli et pas oyo ayelanga papier audience agent ya papa soli papier audience na regretter les deux na zongi les trois na
bazongi ndenge moko le 4 nde papa yango naloba te nake oluka mbinzo kaka oyo esalaka mpona ngai nazala mpona naya kozonga place papa azali yango papa na lexi baimage oyo papa otuna bamagistrat ngai na bango eloko nini bazosala mabe bango balingi kaka pepe ayiba asimba lichete ote ekuluna ote bona boye osongolo pakala me azodébrouiller article 15 bamagistrat ya province ya Congo central balingi te badocument nyonso papa naza nango eloko nini ekokoma na point bapasola papier dia seke bamagistrat babengi so bomoni petit moko boye aza komone intel zo la gloire boyamba ye te bopasola papier bona boye yango seke vice wasalaka epa papa vice ministre yango bapasola papier wana audience oyo nazobengo papa dernier coup de sifflet eza yo papa c'est le code déjà à partir de Koto babengaka bango déjà balobi ya petit na bino na Koto ayebo ya uti kasangulu bona bo babeki identité na ngai yango bapatola papier audience bala tsanga papier audience est ba roba patola papier audience papa ko samtamba papa ministre ya justice papa ministre ya justice papa ministre ya justice to belelio 3 fois kota likambu ya zo la gloire po imaginez mbongo ya mbinzo il faut koteka combien de mbinzo po Osomba Lupango, tala degré. Dossier à suivre. Na territoire ya Kasangulu, na roba makambo beleti na matadi kuna papa, kosamtamba papa. Yamba ngai papa nga mwana no papa na yebso secret yambo ya province ya Congo central. Magasin mokola lelo komi na suka, merci pour na confiance et fidélité botika. Te souhaiter joyeux anniversaire na Adrit Kiroro Soumari azali ko célébrer mbotama na ye mokolo ya lelo les grands gérants ezali ko yinda mabe l'espace rond-point kolia pe komela ezali au rendez-vous profitez bien na mokolo na yo que du bonheur ko sepelaki na ba image bo pesa merci na Samuel Lunga azalaki na sima caméra régie finale et simamaki na ingénieur Galor Mouya ba mataba ki taba balkon mabele fils Maniboy ka machine na préféré bien